Boué, Bana Équateur Mambenga en général, Pays Mbandaka en particulier, Sango Oyo Eza Penza Yabino, CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi Mpefumu Yamapata, Azongi Selibino, Bavol Naye Naba Destination, Ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, Nyoso Eza Kosalema, na Airbus A320, ba destination ya boye, oko kutanga place mosusu te, kaka na CAA, compagnie d'aviation oyo ba congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka, mbandaka na kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako, à travers reprise ya ba vol kitoko oyo, CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, Aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Nazala nesero makasi tango la télé makaliboso la poste téléviseur na bino pona ko présenter journal ya peuple info lingala tikaite to fungola ya jeudi 16 mars pona ko talisa bino ndenge rentrée parlementaire et salema ki mokola mercredi 15 mars na assemblée nationale et pa yo président Christophe Mboso a pesa ki discours moko ya kafu bola na balete nango elongo na héritier Mapindimi. Tradition ezalaki respectée ndenge kaka mobeko likonzi ezali koloba chaque le 15 mars ezalaka bongo rentrée parlementaire na chambre basse ya parlement pona oyo etali ya mbala oyo Christophe Mboso Nkodi Mpwanga président ya assemblée nationale liboso ya invité ya ndenge na ndenge apesaki discours moko ya kafu pona kotalisa ndenge nini République démocratique du Congo ezali kotambola pe eloko nini ba honorable député bakani kosala na tina wana Christophe Mboso a déploraki insécurité oyo ezali kokoba na territoire ya Kwamouti na province ya Mai Ndombe asengi na ba autorité bazwa ba disposition na kosilisa yango libela alobelaki pe situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo epai wapi ba rebelle ya ba M23 oyo bazali soutenu na Rwanda bazali kokoba kosala mobulu na tina wana asengi na communauté internationale basuka kaka na ba condamnation verbale te kasi esengeli ba sanction eyeba na kolanda Rwanda pamba te Rwanda azali kotosa soki mokete. Christophe Mboso Nkodi Mpwanga alobelaki pe situation économique ya République démocratique du Congo et pa wapi monnaie nationale franc congolais ezali kokita se kokita liboso ya dollar. Christophe Mboso asengi na gouvernement azwa ba disposition pour na ko permettre population à vivre na ndenge ya malamu. Sur le plan politique, Christophe Mboso asengaki unité entre ba congolais na moment oyo mboka eza na guerre ezali moment ya kokabwana te pamba te ba politiciens esengeli bazana bomoko pour na ko défendre mboka et puis a rendaki hommage et pa yeba FRDC ndenge bazali ko défendre mboka mokolo na mokolo. Sur le plan diplomatique alobelaki ba réussite to ba victoire ya ndenge na ndenge oyo République démocratique du Congo azali kozwa pamba te mongongo ya RDC ezali koyokana surtout ndenge communauté internationale mingi penza conseil ya sécurité alongoli embargo pona kosomba minduki na ngambu ya RDC. Christophe Mboso alobelaki pe likambo ya élection na 2023 alobi moko na moko esengeli azala prêt kasi fini na ngambo na ye azali pe komilengela opération ya enrôlement pe ya identification ya électeur ezali kosila kala mingi te bango na niveau na bango ya assemblée nationale bako voter loi sur la répartition des sièges oyo esengeli ezala voter un mois avant baye banako déposer ba candidature pour na ko permettre fini aza un instrument ya malonga. Christophe Mboso asengaki pe na ba honorable député ba préparer ba rapport na bango ya ba vacances pour na koyeba eloko nini population azali ko vivre bisika oyo bango ba uti. Discours ya Christophe Mboso ezalaki très applaudi abetaki marteau pour na kotalisa ke misala ya ba député ezongi désormais après 3 mois ya ba vacances. Na masolo ya primature bosengeli koyeba ke na cadre ya modernisation ya port ya Matadi nde etindaki premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé mercredi 15 mars kuna na primature séance ya signature ya PV ya poursuite ya ba négociation avant contrat ya concession et quota en vigueur entre SCTP na MSC bolanda ba détail nango.
Signature oyo ezo concerné volet ya ba conditions suspensives kasi ba discussion nango eko poursuivre pour na version finale ya misala na ngambo ya chef ya gouvernement a président ki séance oyo liboso ya ministre d'état na charge ya portefeuille ministre AI ya ba transport pe directeur général ya SCTP pe lisusu na ngambo okuna délégation ya groupe Qatari Méditerranée Shipping Company MSC na mokuse oyo bakambamaki epa ya président na bango Diego Aponte Ndebosimbake directeur général ya SCTP atalisi ke misala oyo ekozala exécuté na cadre ya mariage entre compagnie oyo ye akumbelaka pe groupe MSC oyo ko permettre bango ya kosala face na concurrence pe ko favoriser baisse ya ba prix na oyo etali importation pe exportation na ngambo ya président ya groupe MSC Diego Aponte ye a salué évolution positive ya dossier oyo epai wapi kala mingi te ekozala débouché na modernisation ya terminal ya ba conteneur ya port ya Matadi pe bénéfice nango ekozala pour na population ya République démocratique du Congo selon président ya groupe MSC atalisi que première phase ya investissement na cadre ya projet oyo eko coûter 150 millions d'euros bosengeli koyeba ke misala oyo eko salema na lombango babandi ke d'ici été prochain ba kosala mosala oyo na lombango pe eko sila ndenge batalisi. Na sola enseignement bosimbake ministre ya EPST mwana mboka Tony Mwaba Kazadi a solo la ki mardi 14 mars na vice premier ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liyaou boyebake 4 points de ezalaki na bito ya masolo na bango Stéphanas Kande héritier Mapinem. Question na oyo etali retenu à la source ya cotisation ya enseignant oyo ekozala topé ekokoma effective na sanza ya avril 2023. Rapport ya contrôle oyo ezalaki effectué na kati ya ba services centraux prime ya encadrement ya paye ya ba services centraux ya EPST ezali ekosala polémique makasi po comportement ya ba agent ya régime général affecté na ministère ya EPST. Sujet ya retraite ya ba enseignant professeur Tony Mwaba a partagaki yango na vice premier ministre et ministre ya fonction publique mise en place ya mécanisme ya collaboration entre ministère pe caisse ya ba agent public SENSAP na mopuse. Question ya ko permettre na DINACOP ko gérer malamu ba effectif pour na ko éviter prise en charge ya ba listing ya paye ya ba enseignants éligibles na retraite oyo esi déjà ba bénéficiaire ba allocation ya suka ya carrière na bango kokende na retraite ya ba enseignants ezali processus moko progressif déjà ezalaki entamé na EPST bon SENSAP intervenaki pe opérationnel talatina ya mécanisme ya collaboration oyo ekosala mise en place entre fonction publique nanzela ya SENSAP pe ministère ya EPST. Décision à kotia batu na retraite ezwami na niveau sectoriel ya ba décision yango esengeli etindama na niveau ya SENSAP yango nde ekozala ouverture ya dossier elobaki ministre Tony Mwaba ba équipe technique ekotiama na mosala pona kosilisa mosala oyo ekozala sanctionné na arrêté pona oyo etali prime ya encadrement ya paye ya ba agent ya services centraux. Tony Mwaba Kazadi atalisaki ke prime oyo ekozala payé na kati ya crédit ya EPST ipai ya ba agent cadre oyo bazali affecté na ba sous-secteur esengeli ko nettoyer ba liste déclarative oyo etindamaki na direction ya paye yango nde ekreaki résistance oyo esalaki ke bato mosusu basalaki nyonso mpona koempêcher contrôle kasi tosalaki nyonso pe contrôle esalemaki elobaki professeur Tony Mwaba ministre ya EPST ba mouvement nyonso oyo Tony Mwaba azali kosala ezali suite ya ba comportement irresponsable ya ba agent oyo basalaki na ba revendication na bango ba injure ba mépris na sous-secteur wapi pai mingi basalaka na illégalité. Patron ya EPST a promettre transmission ya ba liste sima ya examen ya ba différents services pour na kotia libanda ba agent indigne ya sous-secteur ya éducation.
Complexe scolaire Mama Pemba ya Fondation Néron Mbungu ba organisa ki lokola mo mesano kilt matinal moko weekend eleki na siège ya école na bango o ezwami kuna na commune ya Kinsenso. Nathalie Kaila Igon Tingi héritier mapinde mi bazalaki kuna na compte ya Info Lingala. Complexe scolaire Mama Pemba, ya Fondation Néron Mbungu et organisa ki lokola momesano culte matinal vendredi 11 mars na enceinte yango oyezwami na commune ya Kisenso na quartier Bikanga. Ezalaki pona ba élèves ya deuxième vacation occasion pona initiateur ya œuvre sociale philanthropique oyo pona kotalisa na ba élèves secret ya réussite na vie na bango. Évangéliste itinérant Néron Mbungu alobelaki bango pona ko réussir na vie esengeli kolinga nzambe pe ba étude na ngambo mosusu esengeli ko respecter ba parents, ba administratif, ba enseignants pe mobeko, ba autorité ya mboka, ba serviteur de Dieu pe lisusu devise ya école oyo ezali kolobela discipline, travail, réussite ndenge fondateur ya complexe scolaire Mama Pemba atalisaki asuetaki pe na bana nyonso oyo bazali kotanga na école oyo bayeba na kokoma batu ya minene capable ya kocontribuer na développement ya mboka pe exhortaki bango ba protéger bijou oyo ya Fondation Néron Mbungu oyo eza na kombo oyo ate na disposition pour que bayeba na ko bénéficier na formation ya qualité na réaction personnelle ya école na nzela ya coordonnateur Vital Chimbangwala ba remerciaki visionnaire na pertinence ya intervention na ye na maloba na ye ba élève na nzela ya président général na bango boye na ngambu na bango ba plaidaki pour que Nzambe ayeba na ko bénir fondateur ya école na bango. Bosimba ke culte oyo e connaîtra ki présence ya député provincial Daniel Kwenji Kampata pe ba omonier ya école elongo na ba membre ya bureau politique ya honorable Néron Mbungu pe coordonnateur ya groupe Gédéon Service Peter Bondakonga. Boye célébration matinale oyo ezalaki pe opportunité pona ba pasteur bayeba na kosambela pona président ya Fondation Néron Mbungu. Bosimba ke culte oyo intervenaki après quelques jours ya retour ya mfumo banga moyo na voyage oyo asalaki na Rome na Italie. Mama Pemba, oye! Bourgmestre ya commune ya Kalamu Charlie Lubuya a présenté ba excuse et pas la population nyonso oyo ba fréquentaka commune na ye plus précisément bana ya Kalamu pona ba immondice très remarquable na victoire pe na ba coin misusu ezali suite ya ba travaux ya kirage azana micro ya Stéphane Skande pe Francis Kanza Lokoka. Na sepeli ndengi oyo kotalanga ipona koyeba vérité ezali nini. Motuna liboso tuningai concernant Fulu oyo bengi yango ngomba ya Kilimanjaro. Oui, c'est vrai. Fulu wana ezali OVD a osala curage. Bakanivo eza wana ça fait plus de 30 ans non ba curé yango te. Yango moni ngomba wana nyonso. D'ailleurs, j'en profite de cette occasion pour remercier son Excellence, le gouverneur de la Kinshasa, Jatini Ngobila. Grâce à lui, 30 ans après, baosala ba curage ya ba kanivo nyonso bozomona na matongi. Ba imondi soana ceux qui ba curé yango, il faut que zila esséché. Nazo contact na OVD pour na ba contest que ba roya osala yango. Ba en tout cas peut-être dans 2-3 jours, on les kaba salaire. Na rosenga na ba riverain, bato bazo le kawana, moi bolimbisi. C'est vrai, ils a ko déranger et au sala bienté. Bon, yangwana par nos petits moyens de bord quand même. De sali commande, il y a 3 pneus. Et ko permettre biso to évacuer ka oya miké. To repoussaka même na ba Carrefour ndenge basalaka na OVD en attendant baya kolongola yango. Et ça pour l'instant Misato, c'est aujourd'hui même qu'on nous l'a livré. Ba livré moko ya liboso lobby na tongonde Misato koya. Fulu wana ba kolongola dans 2-3 journées ba lobby. Mais vous allez remarquer peut-être ba kwa mususu il y aura encore même type yaba Fulu. Ba kalate en tout cas et kolongo. En ce qui concerne Kermesse,
Kermesse oyo ngana kutaki yango tango mon prédécesseur azalaki juste après avant Longwa nde ben salaki kermesse. Tango na ye nasali ndenge autorité salaka na invité bango na sengi bango ba papier to solo na bango. Donc il est question maintenant de libérer espace. Nasi na kotaki en contact na hiérarchie na ngai. Oyo ke dossier ezakuna bakalate en tout cas bakozala libérer nesika wana. De même aussi na relancer appel na bajani ya Kalamu. Naza boromese na bino, naza wana pana kosalela bino. Pona ko se soumettre là-bas des hydratats na bino. Kalate en tout cas na pesibino maloba ezabosila. Merci. Na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CAO ezali composé na 99% ya ba congolais info lingala lelo emeki ko présenter bino ba cadre pe ba directeur oyo baza ko constituer compagnie africaine d'aviation CAA. Tozali ko continuer dossier na biso na oeta libongo 30 ans ya existence ya compagnie africaine d'aviation na service ya RDC pe ya peuple congolais. Et senge boyeba ke société oyo et botami depuis 1991 pe le 5 février 1992 de bango bazwa kibongo licence ya exploitation na oeta libongo ba vol commercial pe vol ya liboso et salema kibongo le 26 décembre 1992 le loto les Sabino moko ya ba oyo ba banda musala na groupe Blattner avant même création ya CAA azota les sabiso importance ya informatique na croissance ya société oyo. Merci mingi na bandi na groupe Blattner depuis 1988 ba engagé ngai comme informaticien attaché à la coordination financière. En fait, nazala qui a un rôle, il y a centraliser les données nyonso, il y a groupe, données financières, consolider et puis distribuer dans ba konzi. Après, nous avons département informatique, na sangani na baninga, tosali na Cobra, tosali na Kobega, tosali na ba groupe nyonso ya patron. Et loko ezalaki ya moto ya pa na biso, c'est que ya kokutana na patron oyo asepelaki mingi na informatique, alingi ba ordinateur, alingi musala ya kolanda ba information oyo tozo produire pour la gestion ya compagnie. Et ça les biso mingi na kozwa litomba ya musala tozo sala na boyebi ya kolanda makambo ya sika oyo ezokoya na évolution ya informatique wana tosepela na mingi ti siko tozo continuer kosepela nango pasi ezalaki kaka tokokutana parfois na mikakatano na bisika oyo photo sala makoki ya batu oyo faut basengeli basala musala bakozala te tozalaki par moment ya kozwa batu oyo bayebi kuta ordinateur te ya kointeresse bango bayeba kozwa kosepela na informatique pour que basalisa biso ntango biso tozali te baza à distance lokola na bescale koyeba kosala ordinateur et puis koyeba kosala kobomba badonnées et tout ça. Et donc c'est plus que sur moi que tant que tozokuta na bato il faut basala na biso bazala ki ne senga kosala na biso mais kakatelo misusu là qui tel que tokokuta na bato oyo balingi koyeba te informatique azo kosala nini informatique osala nini mais tant baye komona facilité ya makambo oyo ezobima na ordinateur bato belé lelo bakomi kosepela na musala biso osala na compagnie. Bino moko boyoki
30 ans ya expérience, expertise et vandi na service ya aviation, pe qualité à service ezali incomparable. CAA azali kosala bongo esengo ya RDC, pe azali toujours ko valoriser ba Congolais na secteur ya aviation. En tout cas, le lot tozana fierté pour le lot CAA azali ko travailler na bana mboka pour ezali société ya mboka. Kin wifi ezali internet ya qualité na rapidité moko ya makasi oyo ezala pona ko satisfaire ba besoin na bino igonti. Fini makambo ya kokende kosomba mega na coin po eza perte ya pamba. Boyo kelanga eloko oyo bana Congo kin wifi eye pona ko résoudre makambo na bino ya internet. Ba memeli bino internet ya haut débit fixe par satellite partout na République démocratique du Congo ata na fin fond kuna na bozoko. Toujours na vitesse ya nyama tina 50 mégabytes par seconde. Bakisa likolo nango bonus data la nuit ya 150 p 300 giga de 22h à 6h. Po o solo la kitoko o travailler nelengi pe o télécharger biloko nyoso oyo oza nango posa na ba entreprise, ba restaurant, na ba flat hotel, ba église, même na ba wende. Boko partager connexion kitoko ata quartier mobimba. Bokin wifi internet assuré vitesse ya nyama yango ekata na kate toujours intact. Bokamwe teo installation nango eza très facile et pa yuapi ba installateur baza partout na République démocratique du Congo na kit complet nango nyoso. Ata oza na mboka, ata oza na Kinshasa, moyena antenne moko ya mokie na modem oyo boye place nyonso oza na zamba, oza na forêt équatoriale, oyo kozwa internet na yo à partir ya Panadol. Soko osombi antenne na yo bakoya koinstalle yo. Soko oza na mboka oza mpe na baingénieur indépendant bazala na disposition na biso mpona koinstalle antenne. Kutakin wifi na rond-point Forestcom na kati ya immeuble La Brousse na commune ya Gombe oza mobimba. Stribi Namaso mususu bosengeli koyeba ke pour na mois de la femme mois dédié pour na ba maman bosengeli koyeba ke site touristique Pacific Palace efungoli ba porte na bango mokolo ya mercredi pe jeudi pour na ba maman nyonso bakende kosokola na piscine ofele ndenge Francis Kanza Lukoka atalisi. Vive maman ya Congo démocratique, journée internationale de la femme. Bandriku, ba maman nyonso, uyeba oyo nyonso kuyana Pacific Palace. Moi mobimba, Yemen le boss, PDG honorable Forbindu Musambar, arubi puna ba maman, cadeau na binu izali, piscine offerée, pona moi mobimba, chaque mercredi, na jeudi, piscine offerée, na Pacific Palace. Bouteille moko ya Heineken offert. Ah, Océan, merci. Na swabo simbake weekend oyo ekozala très décisif pour na ba club congolais oyo baza engagé na ba coupe africaine interclub ndenge héritier mapinde mi sportif maison à Tadisi. Weekend oyo ekozala très explosif pe po na ba club ya République démocratique du Congo oyo bazali engagé na ba coupes africaines interclub boye ba sort na bango to ba destin ezali lisusu na maboko na bango te pamba te moisson ezali malamu te po na ba club ya République démocratique du Congo. Samedi 20 club ya ville ya Kinshasa ye akondongwana na Wydad Atlético ya Casablanca ya Maroc bakobeta bongo na stade Alphonse Massamba Deba ya Congo Brazzaville.
Brazzaville. Avec club Oyo Azaka kana 3 points sur 4 matchs joués. Akosala makasi pona kolonga wag pe ko gagner équipe ya Petro na Angola pona ko espérer ko za qualification, surtout ce qui équipe ya jeunesse sportive ya Kabili a gagné te ba match na Union Somi Balé. Boy na ngambu ya coupe ya Confédération, équipe ya Derin Club Motema Pembe na 2 points na ye akoyamba ASEC Mimosa na Angola kuna na ville ya Luanda ekozala bongo mokolo ya dimanche. Ndenge mokope équipe ya Saint-Éloi Lupopo ye akoyamba équipe ya ISMA d'Alger oyo alonga kai na 3-0. Équipe ya Saint-Éloi Lupopo na 4 points na ye esengeli a espérer ko gagner ISMA ya Algérie pe a gagner équipe ya Marumo Galante mikolo ezali koya kuna na Afrique du Sud. Pona tout puissant Mazembe Badiangwena ye akoyambama epai ya Real ya Bamako kuna na Mali. Équipe ya tout puissant Mazembe ye azana 3 points azali obligé à ko gagner match ya liboso contre Real ya Bamako pe ko espérer ko gagner Young Africa kuna na ville ya Lubumbashi mikolo ezali koya pona ko espérer qualification. Kasi ekozala pasi soki Young Africa pona 5e journée a gagné US Monastir ya Tunisie wana tout puissant Mazembe akozala déjà éliminé avant dernière journée ya phase de poule. Mariage pour la vie oyo ezala représenté et pas na moko révérend pasteur Micho Olenga Kunga ezali magazine moko kitoko oyo ezali kosunga ba couple Michael Bustoto apesi bino ba détail. Ngonga ekoki ngonga ya ba marié to ya babalani ngonga na bino boza ko aspirer na libala ezala bino ba oyo boza na kati ya libala kasi ekomeli bino bololo. Mariage pour la vie ma vie na mokuse magazine télévisé pour na ba marié yango yoye avec l'homme de Dieu bobenga le coach pasteur Micho Olenga Kunga azako palola bakati vedi bakati mini nyonso na oyo etali libala magazine spécialisé na masolo etali libala pe famille ezako traiter ba conflits conjugaux ba problème émotion makambo etali intimité etali mbetu oh papa kokaka na ete oh mama zalaka propreté oh couple komi pene ya kokabwana pona kozanga koyokana mariage pour la vie avec le coach pasteur Micho Olenga Kunga des solutions. Basse belé baza à la base ya ba malheur pe ba souffrance à mibali na bango. Soki Eve avanaki pembe na mobali na ye, diable angoza accepter ya ko esa bango. Rendez-vous pesika semoko pona kosukisa ba problème conjugaux eza se awa. Pasteur Micho Olenga Kunga le coach aye kolakisa bino libala eza kitoko libala elengi libala les lieux où il fait beau vivre et sika malamu bolula libala ozana ba problème intime bulu yeke koti na couple bokomi pene koka bwana oyebi to solona nani Pasteur Micho Olenga Kunga atieli bino coaching en place ko hésiter komona yete okozaba orientation ba conseil mo kwake mikolo nyonso atikeli bino espace oyo bokoki komona ye face à face bobeta masolo ya kati libala elengi chwa kisi ya libala totosie mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli liwana pono Malema tokomi kopusa na suka ya basango na biso héritier Mapindemi asaleli bino info météo. Boye ibola mona prévision ya météo pour la journée ya vendredi 17 mars 2023. Bosimba ke mapata et kolekaleka elongo na bamvula na ville ya Kinshasa, ville ya Matadi, pe ville ya Bandundu. Ba nuage elongo na mvula e monani na ville ya Inongo na province ya Mai-Ndombe, Boyende, Mbandaka, pe Gbadolite. Boye pona oyo etali ba nuage elongo na mvula ezelisami lisusu na ville ya Bukavu, Kindu, Lusambo, Kalemi pe Kisangani. Ba orage elongo na mvula e monani pe na ville ya Chikapa, Kabinda. Boye ba nuage elongo na mvula e monisami na ville ya Kenge na province ya Kwango, na ville ya Lubumbashi pe na ville ya Kamina. Pona oyo etali bongo température na ville ya Kinshasa na avant midi tokoza na 23 degrés pe 29 degrés na après-midi, 22 degrés na avant midi pe 26 degrés na après-midi pona ville ya Matadi. Boye Bandundu kuna tokoza na 23 degrés na avant midi
pe 32 degrés na après-midi. Na ville ya Inongo na province ya Mai-Ndombe tokozala bongo na 25 degrés na avant-midi pe 30 degrés na après-midi, 17 degrés na avant-midi pe 20 degrés na après-midi na ville ya Bukavu, 23 degrés na avant-midi et monani na ville ya Kindu pe 29 degrés na après-midi. Pour na ville ya Lusambo na province ya Sankuru tokozala na 22 degrés na avant-midi pe 25 degrés na après-midi, 24 degrés na avant-midi na ville ya Gemena pe 30 degrés na après-midi. Na Kalemi na Tanganyika tokozala na 22 degrés na avant-midi pe 25 degrés na après-midi. Na Chikapa na province ya Kasai tokozala na 21 degrés na avant-midi pe 29 degrés na après-midi. Na ville ya Kolwezi tokozala na 18 degrés na avant-midi pe 23 degrés na après-midi. Na ville ya Kabinda kuna tokozala na 21 degrés na avant-midi pe 27 degrés na après-midi. Na ville ya Kenge na province ya Kwango tokozala na 21 degrés na avant-midi pe 31 degrés na après-midi. Na ville ya Lubumbashi 17 degrés na avant-midi pe 23 degrés na après-midi. Na ville ya Kamina tokozala bongo na 20 degrés na avant-midi pe 23 degrés na après-midi. Bosimba ke moi ekobima na Shabunda na 6h 4 minutes 24 secondes pe ekola la bongo na ville ya Kinshasa na 18h 12 minutes 24 secondes. Wana ezalaki prévision météorologique pour la journée ya vendredi 17 mars 2023. Botika la malamu. Merci Richard Mapinemi pour la info météo. Tu conseilles la mission yango de pesinga na boucler journal ya peuple pour na peuple ceux qui vont se faire na ngombo pesa. Merci na Igon Tinga zaki na sima caméra édition et si mama ki na Nathalie Kaila Kapenda montage to zaki bon on a pitou mensia journal peuple pour na peuple les a supervisé par na ko Richard Mapinemi bandeko botika malam. Au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation mokonzi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomineti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureux du pays.